moyebi mitango ya kolia butu weyinda libumu pasi ndako mobimba tokolera nobekana na studio mbwalo lekana bauta baolutela epela mopongola lokeke mbwalo lela kpe epela moto azoyembati epela ti ngakuna na keta poto te metane na na ki boso na betaka tout ya moni batu ba négligeaka débit mais bayebi suka te yango na bakana nzambe merci parce que abombela biso avenir a mutu neti ngabo na oyiba te ngane na ko déplacer pourquoi na mongala moi j'ai fait le déplacement mais na yibaka te na sengaki kaka ba pesa ngai chance na sala armée des artistes et comédiens. Encore une fois, merci à m'abonner. Nous sommes à Koba Plus. Le plaisir pour nous de vous informer. C'est notre tradition, c'est notre devoir. Abonnez-vous massivement à Koba Plus. Partagez les liens, aimez, likez et aussi la bisobia. Car on a zara masolango, le lot sali descente cause la bilo moko azali icône et aussi la malam ceux qui Mike mulo poeza d'accord nanga na mba invité nangai ngana ensemble to pendant tswaka to pendant teke o ezali masolo. Parce que yende a en actualité et vous avez bien Mike Bendela a invité ensemble si azo kota na yambaye bien maman chérie poussana to yamba déjà tant tozolo maman chérie ba tozoyeba maman chérie za nani pour lelo mikolo yo a changé na yeba donner et ça la bien pour talaga maman chérie jibebi moto nyoso ane komi ayo vraiment chichi vraiment le plaisir pour moi na sependenge o ndimi koleka na Koba Plus o chichi pone parce que lelo o baxi kombo mususu likolo za na ngo. Merci beaucoup Koba Plus comment le souhaite Randani s'il te plaît moni Kati Koba Plus voilà moni qui n'est pas lengi donc merci ebele na batu surtout ba soutenir ki biso na événement na karaoke. Premièrement, tu peux merci na nzambe tata ya bomo nzambe ya kimia wapesa kabiso kimia na pema prophète konde Paul Dominique ozo pesa biso itinéraire pour na osala nzambe solo donc ba soutenir biso merci na maman boss Candy belle vie merci en tout cas vous méritez aux la boss voilà pour ça là maman ba sala kataka ko lata to lata ko nyo surtout c'est Candy donc to lati banana na ma puta tina ba sapato ezaki belle vie non belle vie Candy faut pas ben ça na Candy non na belle vie na Candy ezaye donc boss wana mutasala biso maman boss mutasala biso ma patronne en tout cas merci belinzamba pesa su ya mingi koleka pour ozo raisonner biso air fois merci pe ministre au pesa na Karine Pala au capi de la mode moi na moi so a télé mai pour 5 ça va jubé ba wera ba Dolph na ndenga comédie siko masi na Robert Moroto koso na ndenga comédie ko na ndenga comédie nga na palola kina nga beta na playback qui émancipation de la femme oh. Et j'allais kofungola basi nyonso banzela ezali kopesa lokumu nde na ba mama tozwi ya biso chance oh bopesa biso kilo na nzoto baninga na sinabali non pour na honneur ya mama Chalamwana que son âme repose en paix donc tu kokoy kotika musique les gabongo tiens to kinene on a émancipation de la femme. La femme sage bâtit sa maison, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Laissez les femmes travailler et gérer. Comme vous, hein? Elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Vraiment dans ça les sengo koyamba moko ya ba icône ya comédie ya ba comédien lelo nga na sepela ko benga yo chichi parce que kombo monsieur ba kisami mama chérie ozo mériter yango parce que niveau kata ki loketo na ebité chibe piano pesi devoir non na pesi devoir tenga na salega o ya salaka
te loketo na opena nga kasi loketo ba momi te talaka loketo ba momi loketo ba manjele siko koza ndemo te na papa chéri mo beto na mo charisme mais nga sona ken nango pena pona lakisa pena mabina ngo ifaleza la bongo Moroto kosna mono ko kakite vraiment et ça lenga bien parce que to yebi que non à part Kento Bakaji il y a président lui Onema to moni pe merci aussi na papa na biso lui Onema o a soutenu biso makasi ko le kalisusu apesi biso siège à répétition apesi biso bana baso nyonso zobete na sima baketu Bakaji merci na bino vraiment do bozalaka proche mama Karine Pala po biso ba epela tozalaka ba jibe piana ko ba mama chérie idée eza bien kotala ke non bo évoluer bo bâtisse le mot plus kolandana na makanisi ya Karine Pala o eza deuxième édition na mon que deuxième édition et l'équipe première édition ezalaka bongo la vie esengaka première ezala moi bongo deuxième eleka pour troisième pe eleka deuxième ezolakisa ke musala esalema soki ezalaki ke non ezochite avant tonga to ba non tosali rien comme deuxième et l'équipe première c'est que troisième pe ekoleka deuxième troisième ekoleka deuxième esali bien kotala ke Taz bolingo ezalaka susu te Kento Bakaji azwi baadversaire ya bacomédien moni papier non luka o eza papier moko boye dona kokoka kobosana ngo tavanda bandoloba kobanda nano kobwaka bango te mpo onsolola topesa bafélicitation topesa bamerci na bato basoutenir biso pourquoi pas oza na temps ebele ya dédicace na est-ce que vous comprenez que maman chérie maman chérie maman chérie kasi mikolo ba bego maman chérie epela moto doto swaka naka na kana parce que na yenda libala mwana ngate masa na nga jibe mpia na président benga ngate fala benga pe jibe mpia na ba momi to ya ko célébrer mariage à moi na biso mes félicitations na moi na biso apesi biso honneur c'est comme ça talaka bana mi bala ba artiste ba balani na izo ba ko bota nde instrument bakobotaka nde instrument parce que indusa na indusa kozala pena papa ke mosala kwa mwana kono nasema quoi mais c'est la fin les cocos des musiciens il est musicien après il y a qu'un siècle vraiment chichi na sepeli koyamba yo kotala bino boza bato boza bédicatrice à masse bédicateur à masse mais lelo entre bino na bino moi kondonga na moi molunge oyo ezosala ke biso totalaka bino tozoyeba te totala nani tondima nani topesa raison epai ya nani kolanda na polémique oyo ezali entre Ixile Peshanga Nasila Belleville Nasila Gabriel pe aye kokota na likambo ngo va même ba chroniqueuse mingi ba komi ko s'attaquer na ndeko na Gabriel nini obino ko sala ke no moto ana boboma yango po makamu susu ko ya aka na etando ekete ko ya aka na ba réseaux sociaux te quand même merci oh c'est important ils a que photo se référer hein to bingata nani professeur comprendre professeur moko o azapena na macage o azapena bagage te macrage veut dire o azoko craser batamitu makasi asa professeur village déjà no village macrage mais professeur Guy Pascal Ngoma il faut y vers nous les comédiens parce que asa no macrage à nous craser biso parce que la tête hein, la vie c'est la tête mutu c'est le mutu ozomona to bani mutu de mutu nde mutu muso mutu elongo mutu ozate alors tant que on a professeur Pascal Ngoma a opesa biso oni to ko sala parce que peut-être la classe totanga na ba comédie lekebele moi maye les obunga bunga et puis et ça normal te pour no bota ba rankine ndenge wala ba rankine mo ezo kende kaka nasengaki kaka bapesa ngai chance nasala armée des artistes et comédiens voilà armée des artistes et comédiens ba artistes oyo bako défendre Congo na biso comique na biso comédien na biso azo manquer muninga comédien oyo ko manquer muninga pas sanctionner biso moto banana ko sanctionner avant muninga ke refunda ye soki azana option ya pardon akoki ko senga pardon
tokolimbisa ye. Donc faut ça armée des artistes. Na comité des sages na bino obo bando vandela makambo kokana. Oui. Yango kozala très important parce que kofinga na wana ezokitisa bakote na biso neti biso batala lelo susu jibe mpia na ochichi mama epela iyongi moroto koso masia na robon. Donc esengaki no bato fo bazonga na alignement moko esalaka bien soki bato bazonga na alignement soki bato bazokende ka bongo en tout cas rankine wana esa bien te. Et ça bien été donc faut baluka hémorragie soki lichette soki mbeli to ciseau bakata hémorragie wana c'est pas bien. Yo zana na ngamba moto moko te au généraliser bango nyonso susu nyozali ke no batike loko bazo. Donc nazali mingi na famille Bota on a kata famille Bota parce que famille Bota à reconnaître que ngape na moko na kata famille. Vous comprenez? Donc bazo reconnaître na famille parce que na famille so ba reconnaître ote ba côté ka pe le pang ba chola terre. Vous comprenez? Donc bazo reconnaître na famille de famille Bota ba reconnaître mama epela car manga pe fona ko mama moko na reconnaître que famille Bota ezali parce que na côté na kata Bota tala ka mutala tisinga dans na bimagi nan vraiment ton na bimagi wana na biso batin so bien epela problème ni biso so uniforme mais yo bondeni mais yo antsunga elema papa mbaba kala tsunga yo siko tsunga na vision tsunga quand bitaka masia na robot moroto koso na koko yena ngonde mo na bango te il faut moi qui jibe kota na kati ya donc il faut na za la pour ye mingi pona biloko ba acte bien c'est pas dit na kozala pour yo na mabe ngai nazala nazaka epela moto place oyo ezo simba te na opelisa moto place oyo ezo simba na otia kimia oyo ezo simba te to otia kimia ozo comprendre donc naza pena na katikati ya babeka les trop les matro les trop et les matro au milieu du village mais village ezaka macrage. Vraiment merci na village Makras bango ndem to bayambi biso vraiment toza eza village moko cadre moko bien na suka bozo numéro na bango soza na besoin o bomba na bin te bato bakimaka ba caméra cachée wana bakoya na bomba na ndenga bomba na bango flat stay yango zaka place de esika ya kili donc place ya réfraîchissement donc na village Makage eza flat hotel te eza ba chambre te esika ya kopema esika ya kimia na village Makage donc toi na Kingabwa ils ont point chaud au continue direction Koet voilà utunika wana na coin ya balabala o elandi Kulumba utuni bango village Makage eza pe comment bien libanda wana donc côté esika kimia to sepel po bayambi biso pe bien Pascal Pascal Ngoma professeur Pascal Ngoma Ochichi lelo kotala makambo oyo tozokende nango parce que ezo déranger biso eveneme lekaki bien mais na suka toyoki ke bamakambo bakabelo ebungi ono bakabelo bato ebungi mais atala ndenga mabe te eza bilo mosusu tokomema yango na bareseau sociaux te tobeta mbela na likambo oyo lelo nga na kozala no problème malamu tokutana na pv tobongisa mpona kobebisela moninga baapprinte te okoki kobebisela moninga réputation elamba okosukole kobonga mais réputation ntango ozokanga baninga miyibi le même mwasi wana kaka nde moto aza mpe na problème na tiktoker moko boye amema ye mpe na parke est ce que likambo yango akabelo yo mpe oyebi ozalaki okoki kopanza nteke kopanza ntswaka koyebisa biso ndenge elekaki vraiment eza déplorable ya koridiculiser baartiste voilà baartiste bazali bato baza modèle bapesaka exemple bazalaki choisi parmi les artistes nga mpe nazalaki mais nga azalaki choisi te nayebi te parce que j'avais l'originaux mpo noki te ndenge mpe bange batianga na nini na buzoba de tellement naza na lox nga ayaki kaka boye na lox nanga voilà eza babengaki bango bakende baponi bango babino bokosala bodefile na kabelo na podium l'artiste ntango azosala ya publicité loko esengaka mwa eloko moko ezali par rapport a makambo na bango nde basololaki nga azali te me nga naye kozala na suka le basisi kodefile bakomi kozongisa bakabelo mama nani te komoni nani na bosani Mama Olga. Mama Olga Kabelo
biso na Karine pala tozaki wana na sima place azo classer bakabelo monsieur etikali baki kozongo asaki moko se fâché après baki bazwele kabelo asuki zonga nga telemi wana nazaki boya ntene vous comprenez nga na ke na sembo nazaki boya na teni azwi bakabelo na ye oyo yaki ya suka atia na kata ba sachet Karine pala tuni maman bakabelo ekoki abi oui ekoki ngabi na kanisa ke kokite poto ke ko fouiller batu nyonso na salle bazwi bakabelo nyonso kangi na sachet biso to sanya to longwe ya tikali donc na yebité quand est-ce qu'ils ont volé na yebité pour artiste moko tenanu akozo loboko na tshana saka muinga c'est ce que au pesa qui était ya ko kozwate alors quelque part elle a mal à jure s'agissait mabe et ça lui bien té et qui ici côte ya karaoke na biso tout ça qui et loko to ngato ça le 8 mars ils a pour la fierté ya ba maman mais to zaïga maman moko le temps que ba maman to yambaka déjà na ba activité mais toujours sengani kaka a rectifier maloba a qui ne ko changer façon de dire si ça déjà ça la émission to za wana disponible ba tout déjà ba sala ki émission ba lobby lobi ba tchétché ba tout mususu wana en tout cas ils ont ça la bien té et qui ici côte batu mususu ba botama na ba yibate neti ngabo na oyiba te ngane na ko déplacer pourquoi na mongala et moi j'ai fait le déplacement mais na yiba raté so retourner qui a déplacé je te dis moi qui a déplacé ça parce que ça m'énerve. Mais oyibité un vrai ngala ah mais oui un vrai mongala et puis je dois te remettre non zong c'est là parce que j'ai pas volé pour na mongala na ça ka déplacement. Ochichi azalaki wana présent yemo azalaki wana présente a éclairci les kambango tolongo la polémique stérile et les discussions inutiles que non bayibaki on appelle bande konanga ba artiste celui qui s'en touché connaît l'affaire comme biso to yebi le côté malgré nos valeurs tout ça on a c'est parce que on peut s'en plaire moi na magamo ezala raté fula mama kasi bocha on pena donc comme roto koso kaka iko ya kana roto koso comme ça ba le kota on a yongi voilà. Au petit message eza déjà bato bayoki ba capter en 5 sur 5 pour ne pas toquer na ba polémique et loko moko eza que no yoki toza na bien posa naturel na original yango ko ina mbeba wana te mais ce qui pesa qui pe bongo lelo na ndenge pe pesa ngai nangana ke no pa ite parce que zene lo monte na lingalo wa locks na chaka ngomai changa l'aise na la l'aise na moi na mulungi na l'aise mais moi ça kabelo so akota ka salon bien té abe on ba pou ba pi basili vraiment merci Ochichi nalina koma na eloko mo bona kale moi parce que naza viena yo de Londres nungu eza kotambola les réseaux sociaux eza kopola. Il y a de Londres, le lobby, un de ces 4 matins, moni na Kinshasa. Moi, c'est le lobby. Niet, il faut qu'il y ait un divorce. Nabi, moni maramba bolingo ba ebete la ngo batute. Comprends? Fallait le bakiti. Bana ba ki pas maman na bango, ngape na pas maman na ngai. Alors le quoi bango ba lobby en oti. C'est pas garder unité ba ki nango. Moi ça kanga matoi. Mobala boma misu moi zika soka ngi matoi ba ovana libala les erreurs est partout to banaka na erreur poto comme lelo normal tout tika erreur carrément soko oboni mobali nazana ba faute bon mari bon moi c'est mobali pour les meilleurs pour les pires il y a kolobani pire siko to comme na pire yo ngola saka yo ya fac c'est biso ba fac to ba to malab alors ba longola pire ba cha pour les meilleurs pour les fac. Vous comprenez? Donc, ndenge balinganaki, ndenge bazwaki opportunité à causer la mariage, qu'on va ensemble ko bota bana. Nalanaki une fois, c'est mec qui n'a pas eu une émission. Alors, maman banga tunaka, est-ce que tu aimes cet homme? Abi oui, je l'aime. Oui, abi oui. À kata moi je le dirais toujours oui. Pas à mobali na ya mobali kito bakuta na balingana ki. Bolingo ya na place te. Place au mutu bakoyi ko lingana yebani te. Vous comprenez? Il y a des gens qui font balingana, qui font vivre, qui font zala. T'as net le lobo chéri non non bonda, batteur intelligent. Chéri non non.
Chérie Nono Bazou. Babi so chéri nono moroto consommation na robot. Yongi. Ouais, continue la vie. Donc faut pas ça vraiment bien ba solo là. Mobile za na mabe, moi si pas na mabe. So to lobito zo mabe on a tout chango na place c'est que tu vana na libala te. Le coup la bango bazwa qui chance avant biso, pas continuer, pas arranger. Quel exemple qu'on va nous donner? Et nous aurons moins problème que Bokabouani. Moi problème que Bokabouani jusqu'au l'âge. L'âge. Et de deux, il faut que tu aies un problème sur les réseaux sociaux. Nazo ngana comprendre ku réseaux sociaux. On azaka na wa bien numéro na benga ina. Fatala atala mamina okotsa ka réseaux sociaux. Réseaux sociaux zakab. Et ça normalité. Et ça na makamusu babi biso bangato ba les singes sales se mangent en famille. Pas les linges sales se lavent en famille. Ah? Les linges sales se lavent en famille. Les gens bilambat mais les singes za ba ko lamba boli na famille. Mais tant que sukoli boboa ka bola takaka. Vous me kutu bolia pe kota bino 400 nzoto yango. Eh pe sipe makila et pe si force. Donc ba bongisa na famille, maman bana nga, tata bana nga. Quel que soit ma bé, tant on sent la tsaka alliance et l'autre bo soit senga ils a pardon. Pour se comprendre. Nan biso to balité mais botande to pe sa conseil. C'est que ce to bito bala. Eza pena ba maman nyoso bandu vana ndako boyo ka conseil. Vous comprenez? À des fois, tant que tu as une communauté familière, ou une exemplaire, tu peux faire des choses qui sont vendre dans les balles. Tu peux faire des balles qui sont sakate. Il y a des balles il y a des sakalaté, mais les balles il y a des sakalaté, mais les balles normales. Pour les balles, il y a toujours des épines. Ils ont des sende, des nzube, des sende, ils ont des problèmes autour de Koutana. Les lois, moi, sinon, ils ont des mobile, ils bakokuta na nzela bapesa na mbote te mobali na botaka na mwana mwasi na mwana bakopesa na rendez-vous ya mwana te bakopeta bato mwana zobela bakolo bango te parce que yo balie non alors faut ça na motema monene tango ndimi oui na devant bato avant okende lelo to okende na tribunal yo to okende na réseaux sociaux mais to okende na commune mais faut deux ans na commune pourquoi le tribunal est-ce que commune na lobaka keso bo balani neti kamana nga moto bala bikolo kekote kekote vraiment félicitations là yo po yo pe oza la dossier awa kuno zo lelisa bato non auto bala pe mazana mais yo pe oza na dossier ata mois de noces voilà donc mage muninga zo lela non azo sala mois de noces ana prompte to solo makamususu ngana ope sa comme ba félicitations na caméra na nga kekote lika comme kolo cocotte auto bala image nezo mariage joan balata te bazanga eyokani yo bongo nga ngene mariage te po tenir se ngene mariage nga na ngote tanga funa ya bo yo foi maman chérie epela mo to yebi ozaka na mipenda bien mete foi na moi soirée na okata na tia wat ote moni marié boyebe nga bon OK je vous attends dehors. On peut faire conseil mon malam vous allez bien. Voilà. Donc conseil ça qui noto to kindaga libala na commune to lobaka keno pour le meilleur pour les pieds. Alors si tu as un problème tout le monde qui na famille simité to zonga na commune. Commune soit mon simité to zonga na église. Wana ndé to lobaka pour le meilleur pour les pieds. Sur église à kokité. Ma marraine de la famille. Ba marraine déjà to les kaki. Pour tu to comme na commune c'est que to zonga na marraine. Ba marraine ba petit conseil to yité to zonga na commune. Na commune ba pesi conseil to yokité to zongi na église soka lobi to yokité ay bokabwana parce que boza mato emang bongi bondima pour le meilleur des prix donc ça ka avantage on la ta alliance ngo ba manzanza wana bola ta na msapi on ka avantage non tango linga ki mobali oyebi position na ye ndenga zali o yazalaka lelo ko kitsa e bongo te et simbate pona wana pena en tout cas je suis contre la femme dans la moitié na biso bato bazwa ko yebisa ba somi somi bana besoin 100 francs na yo bana besoin 100 francs na yo ya José de Londres o ya salaki avant yo lingai o yebaki avant o balana na yo alors pourquoi les compliquer pour continuer ko vendre répondre toujours na réponse na question maman abina posa kayo est-ce que tu l'aimes vraiment maman abina posa la question c'est toi qui as parlé ça na émission oui alors zonga na question maman avant mariage ma mère m'a demandé
Qu'est-ce que la réponse? Oui. Alors acceptez. Il y a un comme et puis tant que je suis collé ka. Bat bakoya biso soni. Bakolo belo re car mo vona mbano pepele. Liba les gens ya mbetolo. Liba les mbonge. Bazo sala kaka talaka ba oyo ka jaloux. Eh ya José de Londres hein. Sida bilele. Kasi biso ba idéologie to ça ba. Vraiment Scanten o memi on tina libale comme te Scanten eza de mutu donc. Ils ont comprendre hein. Au gros appel boye ça Scanten. Donc mon mine il faut supporter parce que mon bala bon. Comme si on l'a honte parce que c'est côté Nabia de faire la biso kin kester menea. Kin kester mais atena futaka. So change on ande. Papa we mbo change on ande. Vous avez déjà dit le côté mon nzoto ko longwe comme il passe. Alors faut supporter, il faut l'aimer d'ailleurs. So ko linga nenga zanywa na bupia. Bongo bato ba olinga bato bazala ba problème na lokoloto na doboko ba vivre ndeni. Vous savez pas donc yango na basenga la bolingo. Moi si tant olinga mobile faut linga l'amour vrai. Bolingo motema koko fungola ndako na batama. Maman chérie, Epela, Ada repanzanteke, alobi bien que linga qui est bongo, c'est une petite erreur dans les réseaux sociaux, c'est une petite erreur, mais ma problème, n'est pas sur les réseaux sociaux, toke nango nandenga. Des balais à la bien. Bana bali, je vous souhaite des 15 mariages encore. Pour après Makambo, après Mboula, c'est le bon temps. Hein? Après la pluie, c'est le bon moment. Vous allez vivre encore plus longue vie. Qui après Makambo, ce sont des fratés, des fripeurs, des voleurs. Oh Chichi, à part karaoké, lelo na télévision, na chaîne nini oh Chichi azali, groupe kufa kaka boy ube otikalika mutabanzonzi na makamusu. Non groupe kufa te, golden, diamant, golden, bijou, golden. Yabiso moko e poto mwinda ezelaka bacha ampoule po epela nzamba ba mama e kuvandeli te loka bongo kokufa eloko bongo kokufa te ponga moko epela nga moko ampoule nga moko nazozela kaka poto naza na chaîne te pour le moment parce que nana mbongo futa na chaîne te na futi ba chaîne nyoso yo yebi na futi ba chaîne ba 300 ba 250 chaîne nga légité. Alors, dans une chaîne, il faut que je foute un peu de produit. Parce que je suis déjà icône. Dans 29 ans, on a art. Quelque part, on a mérité nini. On a mérité quoi? Non, mérité quand on est à la télévision, quand on a non, celui qui veut me voir, viens à la maison, tu vas me voir. Je suis là. Mais la télé, qui non, les catégories, les bandes, la télé, la YouTube, ceux qui ont béni dans la qui et les qui ont chaîne à Bangoya. Bon yo la nenga te ndeni ke masiana robon moroto koso Nicolo mama chérie. Za de nenga no. Kasi za mutalinte. To bengango buzz tope kanda kaka po eloko na ti lelo ezongaka. Yo na ndeko na yo to landa be mission makamususu. C'est une petite revue là-dessus mais et ça la moi passé. Kaka yondongo za bonali na tuna. Lelo epela o chichi. Mokili yebi na ndengoza mokili pe yebi o eloba kipo na epela moi liloba moke naloba nini kasi nalikambu toleki na question tokoleka na question tokoleka bongo te po miso ayo wana eriskaki ekufe esekinga makasi masie na robot moroto koso a Belvi Kandi la patronne. Ya. Moi, ça m'a aidé. Femme émancipée. Et c'est que lui, on a déjà répondu ce soir. On dit pourquoi. Parce que dans la Canada, surtout que dans la Nzela Minu, dans l'Ingana, c'est qu'il faut pas s'enzeler, il faut pas se faire pour nous bon, ça va arriver quoi. Donc, les alliés qui camarades nanga, septième bagarre chez la tout badi. Hein? En passant, Sali, mon ami. Moi, dans village, moi, dans Mboka. Mais après, toi, dans village, Makraz. Yes, quoi, moi, dans village, il y a Tchela. Voilà. À toi, ce qu'on a village, Makraz. Ils allaient qui baissent. C'était pas une base. Ils allaient qui compréhension.
makambo yeze ko loba nga ko ndimonte na ko pe ko lignonte nazali toujours pour Maxi Bondowe moni Maxi Bondowe azaki talabo otokozo wa Bondowe ako dende la mibali o zigida na ko latana loketo chéri Bondowe vous comprendre sikoyo apesa nga kanda moko direct na ko ko bomba mabete yango moni na kenda ibongo alors camarade nanga comprendre été yali ngi nazala pour ye na ye na Maxi nga ko zala jamais pour Maxi Bondowe na ko za pour cette mais non pour Bondowe mais ce que seti amona yongo mabe po ngana ko kotela ba umi balete tellement yazo kotela Maxi Bondowe ngana ko kotela te ndo moni asopela inga vraiment malheureusement Dieu bon mes yeux sont toujours là ça cherche kembi émission il y a pas problème quand les petits yeux étaient les petits yeux sont toujours comme ça yeah donc nzamba sungaki biso kande ko la raté na âge oyo tout ça batu to ko swana tala ngam na bete loko ba binga lelo mo sopo mama o mo sopo mama na ngai benna na rikata na te c'est que na ko yoka ka passe yo ka passe ce qui doit un problème faut tout ça la vite possible quoi arrangeaka pour tout zonga kana nzela quelque sorte quelque part nzambali nzambe pas peut ce temps de vie parce que tout bon ça kabolam. On ne sait jamais. Après cette vie, encore une autre vie. Qui va passer les premiers? Oh, Chichi, et puis la moto, maman chérie. Tant d'éviter qui va passer les premiers, autant mieux d'être bien soigné. Tant non qu'il n'y a pas premier, mais qu'il n'y a pas pépélé. Voilà. Lelo yoza mwana ya mama, mais oza pesu su moko ya kandi, belle vie. Oh, Chichi. Ba voyage nyonso oyo ba liste kombo chichezo bimate pour comme sinon te ngana ebinegi mama lingara non est-ce que c'est un problème liste bazuku sala ngoya ko sala tango aussi ça ko sala est-ce que maya biki ko sila maya biki sila ta est-ce que ba voyage nyonso mama sala chichezo kete mais biso en coulisses to ebi ndenge mama lingaka mais ba voyage non les silité ba voyage Australie ali mama okena banane autrati autabate esprit au faut côté Australie banane ba guerrier biso ba combattant biso ba généraux ba mila solo ba fardesse ba soda mboka de mère atalaka aibi pourquoi et puis ton attend donc tu peux s'attendre en temps et là ouais les athées moni ngai na chance ya robetaka bisolo maman Olive Lembe Kabila parce que je le vis comme ça en face na mona en face nanga. Pas ingratitude des épelatés. Non, on va vivre l'ingratitude. Mon père me disait que non, ingratitude c'est condamnable. Papa n'a le bienfait n'a jamais été perdu. Donc, toi, saluer au malade, faut c'est des malades. Vous comprenez? Il faut être reconnaissante. Na vie oui vigno c'est moi dans le bon on a ce qu'on respecte on vivre non bien et puis il faut savoir demander pardon quel que soit. Vous comprenez? Donc, merci mon père, malgré son âme repose en paix. Merci avec l'idéologie que tu m'as laissée. Donc, on n'a jamais ingrate devant maman Olive Lembe Kabila, maman Nzo, maman, mère des opprimés. Bisous de Kenar, voyez chez maman Olive Lembe solidarité avec le femmes du monde entier. 3e édition, non la violence à la femme. Bisous aura chance au dans le monde entier. Dans la voyage des quicheurs des voyages na Bukavu. Bah tu vas voyager na maman. Est-ce que vous écoutez dans le monde entier? Mais ngazaki parmi les mondes entiers. Donc 3e édition à non à la violence na Bukavu, non à la violence à la femme. Du monde entier bazaki wana ngazaki parmi choisi. Mais aux ana motema munene tango tala ke no bazo sélectionner combo epele zo ngate mais ozolo baka malamu maman n'est jamais trahi. Non. Na komisa on les erreurs. Maman peut sanga libele mbala moko on a kola. Chaque jour so peut sanga libele nazaka bébé. Nasa déjà okola. Mère maman Olive Lembe Kabila qui ko visiter nga na uta ko bela lokolo mbasu tina na Burnia. Tina Burnia. Oui. Mais maman Olive ya azwanga na maboka prophète ko Paul Dominique na hôpital ya Liloba. Maman Olive azwanga memanga na HJ na beta 1 mois et demi. Maman Olive qui azoro salango les chambres ngo za combien betu combien pendant 1 mois et demi.
aujourd'hui je suis en vie alongoli nga na HG bato bayebi te atindi nga na oya na hôpital basoda bakende kosala intervention ya opération o bato bayebi te so naza boye lelo boye c'est maman Olive Lembe Kabila nana santé moko nakoba na mbango ati donc naza l'aise malgré nyonso ando oloba mais ça va non baloba balembe mpona madilute oh mwana oyo itoko eleka Vraiment, le plaisir est pour nous. Toyambaki, oh chichi, mikolo bazo benga maman chérie et pe la moto ya poni na JB, akena ya lingi na zane JB. On a eu pena na karaoke, wana na kokoza JB. Yo te na mas. Pour Karine pas la bimai na yangiam. Mais ce ko tali siko pena ah non. Tu tout cas à CP bina ke non non comment. Non, déjà parce que ebi ke biso dinga kae. C'est un Kassaïen comme nous, non? Ah, yeah. Tu te bien. Vraiment, merci. Koyamba Salinga bien disponibilité. Non, nous, na respect, nos PSA presse. Vraiment, il faut continuer à boy. Venez dans la carrière. Vous avez sous-estimé, presté. Peu importe le Cambozo, ça là, vous avez présent à répondre. Il y a qu'à répondre parce que je n'ai pas l'habit fort. Mais surtout, comprenez pour les gars à la télévision, il faut les gars dans le théâtre, tourner. Ok, rien faut passer trop dans l'émission. Pour l'émission, on les gars tout. Théâtre, même si vous tournez vendredi, mais les loups dimanche, dans l'émission. Vous comprenez donc? L'émission, vous comprendre face bien, face cachée. Voilà, donc bon, on a dit non, ah, et puis la bohème, bon, Tim Milanga Kotasso, oh, quand on a ma mère père. Vous savez bien que comme je suis là, je ne peux pas changer la nature. Mais quel que soit, le les a dimanche un peu de gondoli. Ozali kozala mama pela te mama pela azali aza wana koki mabino te mpo nalela bango mpo soki naza boyiza mpona epela yo nde ozosala mabe ozobenga ngai na komba ochichi bengaka ngai mama pela esaka ngai yongi mpo biso toza bato efengoya mikolo nazokɔta studio lisusu mpo nzembo ya émancipation wana nakenda kobakisa initiation wana pena nazobeta wana kimongo Kimongo mais mabanga to bongisa déjà bato baza. Ah te mabanga vraiment bato babonga mabaya. Moni bato ba négligeaka débit. Mais ba yebi sukate. Yango na bakana nzambe merci parce que abombela biso avenir à mutu. Soki nzamba yebi ke lobby ya epeli kozala bongo ezala lokola iti watanabe. Ah gogani moto tembe. Vous comprenez? Soki nzamba soki bato ba yebi bongo ba tshena ba kala. Yango nzamba bomba ka lobby ya mutu. Mais tant on a débit to pe s'annonce to sala. Na moni kaka maman Nicole Sanza Moi, moi c'est la poso. Wazo bongisa lo poso na ze. Maman Nicole Sanza Moi. Kotaka na Facebook beto maman Nicole Sanza Moi na YouTube. Ozo conseil pour poursuivre ça botaka poso nga. Vraiment. Aluleo. Ba lulenga tendenge ni donc poursuivre ngala ka se ko ngala donc maman Nicole Sanza Moi ba merci. Yo fozala ka wana sur le bioté bon maman pela me ba poudre ni nizo sale tala ba make up na kata kini. Suka. Salon José Mampouillat Londres. Nga na kini pe na kinga boy exam point show. Mais c'est sika village. Te kasi baloba ka na fond. C'est sika. Mais muta fingo te ke na poto de santé abakisa il fallait que tu me la ta cha fond pour l'état me bakisa. Oh mutakanda tu es trop méchante. Te poso simba maman nyoso. Okosenga pardon lelo meto bosa. Merci mais maman limbisaka. Maman bosa na raté. Te maman limbisaka. Soko limbisi mwana te opimele fufu. Fimbo eza pour la mwana zanga botos. Te mais soko so beta ki ezong sele ka sanya fufu te. Ozanga suke tozonga na 23 mais 23 tala biso aspect. Tala ndenge toza. Yango na jour wana na lo batinga bi ngakuna na keta poto te metane na na ki. Bon so na beta ka tout. Dega nga mama kalunga yaki ailinga ba soutien moko. Joli canot 23e metala l'opposé net me sala ba 10 ans. Correction. Na biso joli maramba sali na biso abi donc quand photo na tour Eiffel pose à place bakanga photo za kwa mutakanga na monument changer.
En tout cas, ça va avec les Parisiens, vraiment. Boyambi m'a joli qui toko. Na moi comme on a bêti ensemble mon bo on a bouton on a dit oh na poto. Parce que so na kin. Biso so va jika kin. À la niveau. Correction. Et le bilan mata vient na jipe mongo de Londres. Ya jipe mongo beaucoup la jipe mongo na Londres bi pe la tika na yo. Yo kutozana kisasa me uza danger. Ba mo suso zo mona wa kaka soka linga kisasa nda bongami aya jipe mongo lo sako bokulaka papa na chukeli pasa papa na besala vraiment celle biso bien to comme na suka maso na biso na sepena na disponibilité na yo ndengo lingaki oleka na Koba Plus merci na bande ko nyoso bazona na biso mo lelo basuka mais lelo eza pona suka mais yo ozape na ya tango quoi yo kutoza ma copine na ngai wakama na ngai tango ya dedans tozalaka ngai yo 7e baga na mundele na biso nani aussi Josiane moi c'est à pembe tozalaka na ye mingi en tout cas tozaya kala comprends mais makambo ba Koba TV nde tokoti lelo dans la Koba TV maman bozwi jibe mpia na maman chérie et puis la moto moroto koso yongi ifengoya vous comprenez il y a sous que ça parce que toi on a débit sous qu'on a biso nzambe na koyeba donc nde na bekana na studio mbwalo le kana bauta baulutela epela mopongola lokeke mbwalo le la pe wana deya epela be un beni te wala kono ko nazana ko na studio ti o epela moto zo embati epela ti eloko na ko tra studio ya mwana mbwalo le kana bauta baulutela emilo pakelo pakangbe tout ça banda ku différent ba famille différente et puis vous avez éducateur à masse vous avez éduqué mais les locaux même les autres qui tapent tozo kitsa pona ba polémique ya pa maneti mama Belvi Kandi yekuto azana motema moko ya Colombre maga ba benga hypocrite yo bi motema te ya motema Colombre la Colombe motema ya mawa ya pete hypocrisie oyo bango ba bengi yo peut-être yo bango ne baza ba hypocrite ko le kayo. On se connaît pas, on se voit mais on se connaît pas. Depuis la ta chérie, non, montrer les dents, c'est pas rire. Ok? Donc, tous les hypocrites, c'est mais tous les hypocrites, c'est ils ont à la libre. Ils ont à la libre, ils ont hypocrite, c'est pas bon. Donc, tous les là, maman Belvi Kandi, elle est hypocrite, c'était parce que, pour moi, elle est colombre, elle est pigeon, pembe, on appelle ça kimia. Iska yazali en tout cas solution vraiment non mais quand la pelo ngakandi bo denati o mona kaza mutuma dans problème te mais ba zo la tisi yango na lobi awe leki kuna babi o te na loba mabe oh eleki makasi o awa eleki kuna makasi eleki kuna makasi moi je kinga bwa tona na loso ngwele tona pono ngwele aviation peut bien mon papa o moni dongo bat ba ole mikolo zo tona kinga bwa donc aviation ya pepele. En tout cas, je ne sais pas. Et puis, j'ai comme ma vice-gouverneur. Awa, l'équipe bango. Donc, un village macrase. Toza sous un village macrase. Oh, toza un professeur, oiseau crasé, Olivier Ngoma. Donc, un professeur, oiseau crasé les têtes dures. T'as comme il a su comme ça. Et non, on a beau qui m'a bangate. T'as comme il a su comme ça, la biso, mais oh, tu te retires que l'on peut taper. Dédicace vraiment la cause salo bongoté mais na boka tant yoza soti nga bumo kata ba dédicace bongoté na rokata te na rosa des annonces sur soti OK peut-être la moitié na micro nga pena kwa te yo amasana na go brutaliser te amasana ngai yo 7e baga zena belé Josiane omuni batu mususu otangi comme na TV masana nga ayeti acheni ntika mo ifengo ya to uti musika to yeba on se connaît à quel âge que nous en avons dédicace bien jia na okanga maboke okanga maboke 50 ans d'âge balobi komi likambo kofinga 50 ans d'âge nzora yo na 50 ans no elengyo wa moko ya boye mais yo muta 50 ans boye mais faut du respect 50 ans boy faut zo maele pala la vraiment que dédicace oh ça la ngmbele na 50 ans ngai balani équipe propre ya bien et puis ils ont mérité ko lobama
Donc merci Belé, Bambote Belé, na maman Olive Lembe Kabila, maman Nzo mama, maman Watinga ga epelate. Jour moko na nzela na ole kabona banda na kutana maman Olive yemo na car. Nga na moto. Maman pena maman Olive akitisi pena vitre. Epela. Ya na. O baliki na mabele. Mwana moni mama na kuzonga te na zaina moto landa nakita ta na tene msa mère bilobo kenanga na sima na landa ka cortège ti avant to kuma na magasin wana boye na akiti vitre ti loboko na banda loboko la ninga na moto na balu na zongi ngai matondo mama Olive Lembe ozo comprendre yango to ba ke mama ninga vanda na yebi moto na kombo na ye pour mon capacité atabat ba voyager. Bah tout ce qui est en Australie, mère a besoin de pour mère a mère a mère. Talaga za pemeni ya papa Kabila kabange donc jikaka mikolo ngefa lele mabe danser na iso taka jetele liaka Jonker la sikale baka alia kaka donc merci Belé maman Olive Lembe na staff non surtout et donc merci Belé na vienanga Adrice Moto maître Angwanza me bébé zibiba merci Belé Bambote Belé disons na famille théâtrale mobimba vienanga ngadia ngadio moto mo prêtre mon atimelo ambwa kala tete au salle émission moko ya toyokani na vieti bongisi bongisa kasto bongisi il faut ça là belati ouais vina ngadia ngadio so bongisi na epela kano donc vidéo azala kiwana comme témoin papa makunjale pe kombo na epe sona ndenge mais eza kombo na ye prononcer donc papa makunjale pe azaki comme de témoin zizi mundeke azaki wana donc tout ça les réconciliation entre papa na mwana quoi pour mikolo habito ça réconciliation on a posé la question qui va passer les premiers et nzembo qui va passer les premiers tolamba diatana tango moye bimitango ya kolia butu weinda libumu pasi ndako mobimba tokolera eza turnanga yo ya wese po wese zanzela ya bomoi nanga yo dieta yo zali mabe oh yo lingo memanga na liwa sokolambi dieta kebana libumu pasi oh sokolambi dieta kebanango sokolambi dieta kebana libumu pasi oh sokolambi dieta kebanango moi epela j'ai dit à tout le monde il faut pas manger les dieta si vous mangez les dieta Tom et Jerry va entrer dans vos ventres wow. Surtout Jerry quand il monte il descend il monte il aux toilettes qui va passer les premiers. Waouh, vraiment le plaisir biso maintenant toyambaki ochichi voilà. Maman chérie apandine teke apandine tswaka 29 ans de carrière c'est que maka na Congo Award pour ba remettre ngai ba aux mérite voilà le 18 le 28 pardon le 28 na Congo Award pour ba pesa ngape ya ngai o nazo mériter ko bativie zana yo kolanda yo ngamoko ndeko na kolanda yo natina kozwa ngo soke za le kutabo ya bomo na peti donc tous ont mérité parce que on a beaucoup travaillé ya on toloba ke don misali zebele tous aka na studio on les a au lobité wana nzemoni show me the way ya papa wemba na panjango na pandi tala mwana na pandi papa wemba c'est que na ko panja susu ata jebi na ko panda pe weka mais pas trop falli la mona voix qu'il non fallait dans un studio non pour ça il faut être à l'école pour préparer ouais que na classe t'as préparé rien azanga conducteur azanga grille à programme ne tricherai pas camarade tu vas tricher jusqu'à la chambre tu vas tricher vraiment pour la chambre va tricher rater entre les quatre mieux tricher ah bon il faut apprendre avant tout donc merci Belé na salon José Mampouya babi salon José Mampouya na Londres ngana bossa na place aux haïté on est bilingue gaga salon José Mampouya na Londres babi ya José Mampouya depuis 1985 salon les na Londres tililo moi na moi si on azali maman on azali boss hein
o bayebi ete bayeba te bayebisa bango te bakota te barata mbote be na ba ressortissant ya Kingabwa balobi bana Kingabwa bali banda na Angola na Point Noir na Brazza na France na Paris na États-Unis na Londres les vrais héros de Kingabwa ba zéro ya Kingabwa ba vrai héros ba mbote na place bali na lela no fo ba bi mabele mame ezaka ko sieta parce que tozana bino pene. Les vrais héros les autres babi Patrick Negro président ba vrai héros Dadika Bongo babi vice-président tozana na Nadine Modizo tata mwasi bana bambote belé na patience mukendi de longues jambes babi mwasa makolomila babwa keli bango makolomila comment biso bata makolomi kuse ba yemeli biso te. Non, mais pas ça, c'est moi qui ai des longues jambes, quoi. Bambo te bele personne, ali moi na tata kimia za la parce que ya wenzamba kozonga saka kimia ba tata le la kai. Amen. Kitoko makasi po abeti yango bien et monani pe yokani. Merci. Ouais. C'est aussi ça. Aussi ça. Merci beaucoup na caméraman parce que Mike Moulopo, c'est son Moulouba et donc Moulopo. Donc merci Bélé parce que image à tatabanya sali pas mais c'est image à kitoko boye abunde mama pelanga fona misoka ndengo zali anga misango ndi mtu mwa kota pale rien merci Bélé le sous na village Macraz et place ba yami biso pa ya professeur Guy Pascal Ngoma. Donc mutamayele mutazo craser bato mutu yango to benga za pemena biso parce que ba tête dio mais tozo to recruter déjà donc o elingi za la soldate asa la combattante ya artiste comédien tozo zenga ba artiste na basina mibali bona indusa bien parce que to évoluer. Donc boss abonner massivement passivement non passivement s'abonner na comme le niveau ko yemba mo non s'abonner s'abonner babi boss s'abonner massivement na Koba TV oyebelenya Koba chamusapi comme ça koyeba Koba lobini yo chaka musapi place na fina Koba TV okomona bilenga Koba. Vraiment merci Mike Moulo pour na sima caméra ba chef nyosa Koba TV pour anitelanga morope cas de cœur katikata la o penana yamba ki anga ndeko ya kati et ça li bien retrouvailles et ça li bien plus 243 81 24 26 246 là vous m'appelez directement tour aussi et puis ça zoate parce que ça zoa pour ça la pe bango vraiment et ça la zoate parce que ochichi azali moko ya bisonyoso to tombele kaka carrière malamu ndenga baxi susu indusa azana studio bopesa ye chance et puis studio bopesa ye chance eza malamu mingi po kuna nde tokoya pena tokotondisa ba dédicace. Merci na bino nyonso, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez. Bana basi yakin bazwa mayele lelo komona ye azamukiawa lobio komona ye aye mabundi nzokande asemeri bacha fouin bang 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 les papas les tontons ne suivez pas tout ça c'était système pour vous attirer n'allez pas trop vite il y a trop de risques la maladie la grossesse n'allez pas trop vite.